Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour la grande famille de Maman BBC Mpoï TV. Bonjour Nabino, bonsoir. Excusez-moi, Bino partout dans le monde. J'espère que nous vous allez bien. Bonsoir. Voilà. Merci Nabande Konyonso, merci Naba appel, merci Naba message. Il faut toujours Nabanda Kozala, Nabanda Koupé Sabino, merci parce que nga maman BBC nazala nanga reconnaissante sans bino mobulu. Parce qu'il m'arrive des fois na ovanda bwe nazala nanga na matière te na kokaka nanga pe kokende kotambola na ba TikTok wana te oyo kaka ba biloko moko ele kaka kuna vraiment na kokaka ngote. Alors nazala pe na batu nanga peut-être que non moni que maman BBC tale loko oyo. Alors je dois être reconnaissante. Voilà, merci na bande konyoso bazo bazo assister biso et voilà. Bandeko, je crois bon moni titre nanga bon moni photo ya miniature nanga na ozo vraiment bino temps moulaité to uti kota la présentation il y a film na biso auto banda lobby na titre ya second choix na Belle Vie Télévision. Second choix wana totali présentation ya ba comédien ou encore ya ba acteur actrice ou ba jouer na katia film wana totali pe teaser je vous dis mama na ebité kacho puti nazo kanga baninga na eba ndeko na non otali nano image très clean très propre otali ba comédie otali ba acteur otali ba actrice vraiment très bien make-up kitoko donc otala penzo lobi que non c'est-à-dire que non Pasteur Didier to balusi nano page to kesiko na second choix auto bandango lobi la grande famille Libota tolongwa na distraction tolongwa na distraction. Vous savez quoi? Nga mama BBC so ibotali nga na travailler sous penza te parce que na lingi na nga pe sous buzoba te na sens que musala belle vie et faire réfléchir nga trop. Musala belle vie et ça la que non na vanda attaque non er moko lingi obunga na yo moko ka kozongi ka muto tali que non la personne que tu es en train de défendre a mutu moko a désordre donc non yeba te so bo comprendre nga place naza. Donc na komi kotala ba émission mususu na sala te vie ya musala kaka ya belle vie na komi ko se méfier na ba biloko mususu ya kino na boaki si ba mususu ba boaki ba otinela nga ba séquence na boaki sana nga kaka na otala keno niveau yo belle vie azo sala musala na ba biso to yaka kolobela to zape na obligation moko boya ko se comporter peu bien franchement je vous dis la grande famille Binganga yawa so na yambia kozwanga ta 1 heure du temps. Franchement, voilà la grande famille. Bo aimer na bo partager, lobito banda film na biso ya second choix na Belle Vie Télévision, heure de pointe na biso toyebi eza 16h30 heure ya Kinshasa, biso awa eza 17h30 tozana écart ya 1 heure. Voilà. Botou dans ma BBC nini problème exacté. Tous en a pour la promotion ou eza 2025 na lobaki na travailler trop na promotion mingi na promotion mais ce qui toyoki buzoba lokwa to mona ki o Eric wana abimaki ye il honore ba honoraka ye honorer mutu oyo vanda na été mutu oyo monana na été pendant il y a de cela ceux qui 18 à 20 ans mais yozo honorer na longoli yango parce que naza wana te. La grande famille, je crois bomoni affiche na Chewana bandeko na Candy Star parce que na moni penza ba bengi nga ma BBC te vibrer pe kuna côté ya Candy Star
vibré peza côté à Candy Star parce que Candy Star pe à côté ça a déjà ba film biso nyonso to yebi que non Candy Star à côté ça a déjà ba film 2024 na meka qui na sala qui peut promotion et puis ba film et vraiment ko kota penza te lokwa ndenge kota kana belle vie télévision mais na 2025 oyo vraiment on nous assure que non na Candy Star et que ça vraiment kitoko. Je sais il y a d'autres personnes ba benga année passée pour na bisaka ma BBC ba film ezo kota na Candy Star eza ba film kitoko mais image nango eza vraiment kitoko te image nango ezo mona ndenge ba film moko akala mais or eza ba film moko eza ba histoire moko eza actuel. Alors nangi juste na informer famille Libota toza bo moko biso nyonso famille Libota je peux vous dire que bino bozana na habité na miniti oyo ce que vous allez mutambola mpipa arrête un peu na makamuna na mitambola mpipa parce que je sais pas tant botambola tambola bozoka nini tant botambola katambola par contre bozo qui ne ko encaisser ba biloko belé ya mabe ou peut-être zo nuire na bino ils ont encaissé telo moko bien peut-être na vie spirituelle dans la vie actuelle na vie normale bo physique bo et ils ont encaissé été ce que à quoi bon 2025 na lobaki ke no bandeko bo faciliter nga tâche ya ke no ata be émission mususu ye na ke na lobeli yango promotion to ko lobeli yango mais to betela yango susu CTT parce que nous avons injecté trop to injecté mingi pour la promotion pour na ko lobela ba film ezela bino na on dirait kir to lobaka te parce que na sina remarqué lorsque likambo moko eza sur les réseaux sociaux toza na minute on a informé bino film ezo kota déjà na Candy Star. On nous informe que non na Candy Star ba film ba dokota kuna kaka ya français. Moi personnellement ce qui kozaka ba film français na osepela mlango makasi. Na osepela mlango makasi parce que déjà na belle vie télévision to kena kana lingala un moko pe français. Le quoi Candy Star pe za ya biso balobi yango balobi ke non kuna ozaka ba français. Je préfère na sepeli kutu na idée wana parce que ezala deux chaînes koto lingala koto to kimeli français. Tozongi la sous classe kuna to ke la sous français kuna. La grande famille Libota aimer partager bampo échouer bandeko toza pe na bandeko mususu ya famille Libota na Goma et na Goma pe toza na bandeko na biso mususu ya famille Libota kuna ba fan ya Bellevue Candy la patrona et alors tozo compatir na bandeko na biso famille Libota o bazana na est tozo compatir na bino nzambe abatela bino nzambe abomba bino ya na pesa mbote na maman Mputu wana maman na biso penza pe ya famille Libota donc bazali kutu branché te bakatela ki bango internet ezongi lelo et voilà akomeli kutunga akomeli nga to sololi nae a expliquer nga que non bazali kutu na courant te et soki courant te bakatela ki bango internet et voilà ya tika ki kutu film ya nani oyoyo ya pasteur Didier na 7e épisode na 7e épisode je crois nde awa internet ezongi nde atali yango nyonso na be émission otokotisaki donc à rapidité atali nyonso donc ozo solo na muto ozo sentir que non ye penza famille Libota ya makila alors famille Libota boza na Goma partout kuna na est place Bitumba eza on est ensemble avec vous nous avons vraiment à bomba bino nzambe a batela bino et ça bien voilà pour mon équipe déjà maman sa bibi sa équipe affiche ya ko compatir na batunde bande konyo so bazana est alors on est ensemble alors nzamba pambola bino voilà la grande famille tozonga na juste cas pour na obeta moi c'était na ozo vraiment tamulaité donc na bino na ba 30 minutes té na kaka pona toza déjà na février 2025 Candy Star ezotelema lisusu Candy Star ezotelema na zuba appel à bato belé maman BBC please activer pe promotion pour na Candy Star activer pe promotion pour na Candy Star alors toza wana siko problème eza ke no bino pe bosunga biso bandeko famille Libota bozo sunga te bosunga biso botala ka ba vidéo botika ka ba publicité et ko sala bien botika nanu ki mutambula mpipa s'il vous plaît botika nanu ki mutambula mpipa s'il vous plaît
Bo focus na belle vie télévision koto botali boke na Candy Star ba film ezokota o ezokota ma sœur. Film asika o ekokota to banda nango ya 2025 awa na Candy Star titre eza ma sœur. Film eza na français. Tala level. Ta on a zo bisabino na zo bakeno leader azamoko. Ta on a lo bakeno coach azamoko. Ta on a lo belabino keno scénariste azamoko po azwela ngo pe trophée. Ta on a zo lo belabino keno elle est la seule et unique otozane na Congo. Bino bolinga ka kocha mama makele de belé keno na moi j'honore là on m'honore. Qui attention bato ba ko honorer mutu lokola yo zaka bato ba fujar lokola yo ne ba ko honorer yo et non pas place au mitu et ça la kaba ke honorer mutu a fujar. Bande ko Candy Star film ezokota si pas lobby dans 2 jours parce que nani c'est quoi les trucs nani affiche yango na cheli bino bosunga biso bolanda nano eloko nazocha après na ozongela bino bokendete botala eloko na ocha extrême kwa muke na ochela bino please. De la même façon que tu as réussi à me faire perdre les pédales, sache que désormais tu me rencontreras sur ton chemin. Ma sœur, le scénario présente 2 têtes des gondoles. D'un côté, l'histoire rocambolesque entre Daily, qui est logiquement mariée à Vini, et sa petite sœur Tegra, qui reste au centre de toutes les attentions, au milieu d'un foyer qui agite nos passions. Tu n'es pas ma fille, tu es ma soeur et tu vis chez moi. Tu dois suivre les règles de cette maison. Tu ne peux pas rentrer après mon mari. Je t'arrête tout de suite. Moi, je n'ai pas ce temps-là d'éduquer Tegra, qui est déjà une grande fille avec une poitrine, avec les derrières, qui sort, qui part faire les devoirs de 17h à 20h. Elle n'est pas encore à la maison. Ce n'est pas moi qui suis son tuteur. Ce n'est pas moi. Entre trahison et lien de sang, les lignes se dessinent, épisode après épisode. Ça va le trop. Oh, attends. Ça va le trop. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu veux. Ne me touche pas. Dans une autre paire de chandelles, Ada et Davina héritent de leur père une résidence. Mon père est parti, il a laissé le bien. C'est moi qui gère le bien de ma mère. Et de mon père. Oui, un héritage qui attise de plus en plus les convoitises de leur tante. C'était ses biens. Hein? C'était ses biens. Parce que il avait connu un accident. Dans ce méli-mélo, une histoire d'amour s'invite entre Ada et Kenny, sachant que cette dernière n'est qu'un arbre qui cache une forêt. Je suis avec Ada et c'est moi qui l'aime. Et on va se marier très bientôt. Et d'ailleurs, si tu veux, tu peux être la fille d'honneur. Hein? C'est à toi de voir. Et quand la veuve Annie ouvre son cœur à Turbo, c'est une autre paire de manches qui nous rapproche avec curiosité de mieux vivre ces instants de grandes émotions. Ce monsieur ne mettra jamais ses pattes ici, maman. Je ne place pas, je ne pas. Je suis pas d'accord. Quel genre de monsieur? Avec un autre Tirbo. Tirbo, c'est quoi ça? Ma sœur, une série qui vous offre un moment unique en intégralité et en exclusivité sur Candy Star TV. Restez scotchés à nos alléchants programmes. C'est pour très bientôt de manière exclusive. Continuez à suivre vos célèbres artistes sur toutes les séries télé en version française, exclusivement sur Candy Star TV. Abonnez-vous gratuitement et massivement sans oublier d'activer la cloche de notification. Une réalisation signée Studio Android. Yasika eye na Candy Star. Plus de lingala là-bas. Candy Star français ngana sepeli nango parce que Bellevue télévision toza na lingala kuna koto na Candy Star ba changer stratégie français na français. Alors botala tabino moko toza na ba comédien na biso toza na ba artiste na biso ba s'exprimaka très bien en français bango wana pourquoi pas to kenepe ko nani ko soutenir Candy Star bandeko
koto totali lingala koto toke français bon on était que non mère a boulé kitoko makasi mère a boulé kitoko makasi parce que c'était aussi fatigant koto yo ki lingala koto suka mangala kaka non ba idée wana peut-être na français c'est bien parce que na minute oyo belle vie tolobaki que non belle vie il faut ba payer tout et ba Poutine parce qu'au Candy Star il faut to telemisango pe lisusu yango moni mama BBC pe a telemi na zui lisusu relève na lisusu ya promotion quand na bete la cabine promotion ya Belle Vie Télévision alors to telemi sisiko parce que koto ba pesi biso force ya koloba ke non Candy Star eza français Poutine bandeko Poutine attends nebisa avec Poutine vous devez réfléchir bon zamaye so zamaye l'été pemeni ya Poutine o zamaye o koma mayele je vous dis je vous dis na ba biso to bimambo kakala ba français er moko esota ka sala se pe ndenge nini ovanda oyekolaka anglais oyekolaka kizulu oyekolaka munoko wa mboka donc mutu ebeba biso koto nzambe nanga français na ndambo yeba wana ekenda soki wapi eko faciliter biso pe tâche ya koloba keno lorsque to tala pe film kuna na Candy Star ya français toko essayer lisusu tozongi suba parce que toye kolande anglais toye kola kizulu yo mona pezo zo ke na bureau boye puis bango bazala ka fier na munoko na bango o mona peza moi si kitoko boye azala kati ya bureau okoti boye elo azo peso mbote na kizulu peso mbote na kizulu na munoko mboka na bango dis-toi maintenant que no yo ebi munoko mboka na bango te o sandeni okuta pe na mutu musu weteti il faut lobaka munoko mboka na bango baza fier nango o mona alors na minute yo ba français bungi sauter na minute au Candy Star ils ont sur une école esengote alors famille libota na ngai juste quand na informé bino ya koloba que non de ma part aussi chez maman BBC na lobi que non naza pe na bampo ishu naza na famille libota toze belé awawa pourquoi pas to ki me la pe Candy Star parce que il y a du nouveau là-bas. Il y a du nouveau, c'est-à-dire que nos semaines oyo na Candy Star tokolia na français na Belle Vie Télévision déjà ils ala ka bilingue na Belle Vie Télévision ba kena na français ba kena pe na lingala tala niveau ti boko makana level la Poutine bino ba katio ba okanga bino pardon Poutine libéra ta muke bat ba souffler donc oso kangi batuna kingo me ba olinga ka bazaka ba teti mais na kati na bango basi bandimi ba kotika ndeni. Bref, la grande famille, c'était au moins ça. J'ai voulu juste partager avec vous et informer Bino que non. Candy Star, bah filmé, Kobando Kotakuna, plus de lingala là-bas français. Plus de lingala là-bas français. Bomoni level. Bomoni level, la grande famille. Lobby déjà toujours dans la film, na biso ya second choix na Belle Vie Télévision. Automoni déjà acteur tomoni actrice nyonso o ba ko jouer wana namoni Davina namoni Linda namoni Nikita namoni Maria namoni nani namoni Patrick namoni tonton Patrick na biso namoni tonton Dako bandeko ko wana ko tunanga mama BBC tonton Dako azawa puis tonton Dako yewana namoni nani qui c'est noko na biso pe susu nani Gesho namoni susu noko na biso Pierrot donc c'est-à-dire que non tout série va sentir dans film où il y a second choix il y aura à boire il y aura aussi à manger bouti kuna toye na dessert et pas maman BBC et ko sala bien bandeko to se soutenir biso nyonso to se soutenir batu nyonso oyo oyebi ke non bazo soutenir Poutine biso nyonso toza libota mon côté to se soutenir et ça bien na bolingo nzambe. Alors merci beaucoup vraiment tenté. Je voulais juste partager avec vous pour vous dire que non quand peut-être au courant il y a semaine oyo Candy Star et Bandi déjà et bandoko ça va filmer titre déjà isa ma sœur et kozala na français ba film nyonso bandoko na Candy Star et kozala na français ya sikeye na Candy Star ngana préféré na ngango bazongi sa biso sous na classe na cours de français
Merci Poutine, hein. Nandengo kanisi ata esubiso to bima libando moko komika zulu elo komika ka unjani apila. Boni kuluma. Aibo ngeke ndira te pardon. Ozomo. Ce que kolo waki o mekio okomi boye okomi na bureau moko boye bazo biso na kizulu yo ebisika I don't know Zulu kuluma Zulu loba Zulu soki bisiko o insister bakomi lobelo bakomi otongo ka wana na kizulu na munoko na bango ama kwere ne bakomi ko se moquer na bino ba étranger. Alors les temps au vandana no réfléchir na mwanda mwa français ngwiki français pe langue pe bien lorsque vous a na milieu au bao lubango ce que vous a na milieu au bao lubango te au moins te que non c'est tout un problème tu na sungi biso asungi penza wana siko promotion zesu makasi Côte d'Ivoire to côté libino kuna na français Cameroun to côté libino wapi susu kuna baloba ba français parce que na zoka penza ba to pays kuna pe ba bengaka malgré ba ebi lingala te mais ba comment ko forcer pour na Poutine kaka tellement ba histoire ya ba film neza kitoko ba apprendre pe lingala. Alors to me kaka ko continuer ko la promotion pour ba to ba yeba que non Candistar et comme sikoka na français. Serrez vos ceintures parce que avec Belleville bakolonga yeteo bakolonga bisote tokutani lobi bisous là-bas. Bonsoir. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.